bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV 3. Bonjour mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver encore très nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos laptops, devant vos téléphones, en train de suivre votre unique émission que vous aimez bien, Piste d'opinion. Avec moi, votre humble serviteur, Josué Pongale, fils du peuple, sur le www.BTV3 Télévision, une chaîne qui a toujours l'habitude de vous faire voir, de vous proposer tout ce que vous voulez sur tous les plans, que ce soit sur le plan politique, économique, socio-culturel. C'est pourquoi nous vous demandons de vous abonner massivement sur notre chaîne afin que vous ne puissiez pas manquer des éléments dans notre chaîne. Et comme vous l'avez remarqué, ici nous sommes dans la commune de Lemba, plus précisément à Super, là où il y a des combattants. Dès que vous avez remarqué, parce que vous avez actualité, vous avez dominé la vie de Kinshasa, dans le Congo, ils allaient par rapport à retrait, il y a des signatures, les deux bourreaux, Félix Tshisekedi et puis Vital Kamerhe, retiré qui par rapport à 7 personnes qui Genève, tu as évité base et il s'en charge dans ma camouana. Base qui Félix a retiré par rapport à la décision il y a Martin Fayoulou. Mais tu peux taper sur ma solo, il y a Makamo qui occupé, que Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe basangani basali coalition, basali plateforme. Mais le groupe la journaliste qui est sur le terrain, tu auras une information précise. Il y a un autre mes campés qui sont combattants, mais pas expliquer biso affaire il y a Vital Kamerhe na Félix Tshisekedi et Zandengenini. Et puis pourquoi base et insiste qui Félix Tshisekedi a retiré signature question aux populations ça se poser par rapport à la présidence. Il y a la présidence, il y a Félix Tshisekedi par rapport à parti. Ce qui président s'est décidé. Membre et parti exécutera. Mais il y a UDPS tu as remarqué qu'ils ont bonté. Pourquoi combattant Tindaki Félix Tshisekedi a retiré plein de signature voilà sans plus tarder n'a évité to banda de koni ni bande kwase belé président Mbote de comment parler ngani sisango tu vas no kala ou même oui ça musala quoi balobi et Tshisekedi a aimé la RDC ils nous ont laissé son fils Félix Tshisekedi pour sauver le Congo. C'est quoi l'autre cas moi est que Félix a président Bino au voter qui après mort il y a papa naé président qui Genève va voter maman ça na kuna biso za kité va voter Martin Fayoulou Bino base bolinga kité bolinga kaka Félix ndi azala na place wana poani bo vous avez si ma décision ya président Binoté IDPS balobé c'est la pyramide renversée. Donc la IDPS toza parti autre c'est la démocratie. Donc décision et je t'attends à individu. Omoni Mobutu, Kondo Mobutu akufa. Soka yoka ki base na ye. Mais akufa ndenga yana ko kufa bongote. Ndenga moko Laurent Désiré Kabila. Soki pa yoka ki base. Mais akufa ndenge akufa te. Lolenge moko pe mwana oyo Joseph Kabila. Soka retiré, il est quand même président. Soka yoka ki base. Mbele to comme na niveau oyo te. Eza likambo ya base. IDPS esala ka politique te pona kozala na sima ya mutu. IDPS ezo la politique pona ko servir peuple congolais la choix de Tshisekedi. La démocratie et l'état de droit. Il faut la restaurer dans la République démocratique du Congo. Merci. Nango. Bon monitango IDPS. Azobenga bino bosanga naye. Elingelo bateke yo il faut comme ami à IDPS. Non, yo il faut la sima ya IDPS. Tango toke le 29 septembre 2018 na triomphal. Candidat nyonso wana bayebaki voix ya peuple congolais bayebaki choix ya peuple congolais tolobelaki bango en face tolobi ndenge bozokende wana makambo ya vote ezate choix ya peuple congolais eza Félix Tshisekedi mais bokende bosangana bosalela biso oyo toza kobenga programme commun mais na kati yote kaka na meeting wana ya triomphal wana Félix alobi tumeli mbondo donc mbondo la poison tumeli mbondo mutu nyonso bakopona yene tokocha maboko yé moko mutolobaki yango baki na Genève kuna a changé makambo au moins teke yé pe azaka quand même boy Félix Tshisekedi c'est un démocrate au moins même Nzambe
tanga azalaka na lola ezalaka na ta moko bible ezobeta biso lisolo ya roi Akabi lere nzambe azolinga boma roi Akabi bato batangaka bible bazwa 1 roi chapitre 22 bakomona eloko na zoloba nzambe afandisaki parlement céleste parce que mabe ya Akabi elekaki ndelo nzambe bandaki kotuna ide ya mutu na moto bapesa ye ide nini ekoki kosala ke aboma roi Akabi et bible ezoloba ke même Lucifer a participaki na réunion céleste wana et apesaki ide nzambe pe asepelaki na ide oyo ezalaki ya Satan et puis baexécutaki yango lelo oyo Félix Tshisekedi akoki non jamais koboya bandeko na ye akoki koboya bandeko na te akoki kotia dictature te ke o ngai kaka non Félix Tshisekedi akosangana na bandeko na ye pour que babimisa idée moko mais idée wana ezala selon pensée ya peuple congolais non pensée égoïste non pensée à haine non pensée à tribalisme oyo bandeko na biso bake kozela biso président en otage ba Jean-Pierre Bemba ba Moïse Katumbi ba Adolphe Muzitu soki ozolobela likambo etali tribalisme o président azo respecter langage na ete mais tala acte eleki na vote wana batutu ya bandundu nyonso misato bavote ndeko bango ya bandundu ndeko na ngai président Félix Tshisekedi amelaki mbondo Félix Tshisekedi ezalaki akotrahir peuple congolais te et puis Félix Tshisekedi atikali mpe kotrahir peuple congolais te abimi nde na likita ya bato oyo basololaki na Kabila mpo bapesa Kabila passe ya 2 ans ya transition bino mokomprendre nini ke bango basololi na Kabila merci ndeko na ngai soki tokozongisa makanisi na 2006 notre président Etienne Tshisekedi à l'époque toyebi à l'époque wana kolo fondation oyo komuna ekofiana na to kufa kala mingi tao ayake pas président wana yef Kofi Annan azalaki de na candidat na poche na kombo Joseph Kabila aye pas président Tshisekedi pona comme ça président Tshisekedi ke kota na processus au pesa processus au kilo mais président Tshisekedi azongisa réponse de abia tabo bekinga kake na matoi na ko kota na processus au besoin na candidat la bino na poche te depuis kala photo yebake fondation wana ekoki kolinga IDPS te parce que lelo moyena kota na diplomatie ezate mais on senga na kota peka diplomatie lelo na kati ya États-Unis groupe mibale ekabwani groupe ya Donald Trump na groupe ya Bill Clinton groupe ya Bill Clinton ezali groupe oyo eya na pouvoir en place oyo installa yango lelo groupe wana bayebi très bien que Joseph Kabila akomi na oyo bakongo babaka kokoso azokoka lisusu kosala autrement te groupe wana influencé oyo tozobenga fondation Kofi Annan comme Kofi Annan aza mutu ya Bill Clinton kende ezala médiateur ndeko na ngai na kotuna motulu maliki batuna ka journaliste motuna te yo oza médiateur okomi kofutela to mbongo pourquoi soko oza médiateur yo ye comme libitre okomi kofutela ba jouer le mbongo pourquoi 5 400 000 dollars et bimi la Genève combien 5 400 000 dollars je me pèse même mes mots ceux qui battent balandaki nani matungulu na Top Congo jeudi passé balandaki matungulu alobi yango na munoko 5 400 000 dollars et loko wana euti wapi 5 millions mon frère pour vous dire que Bill Clinton a koki kondima pouvoir ya AFDL ekoyate parce que aza auteur ya massacre nyonso tout o esalemi na kati ya Est ayebi que Joseph Kabila a quitté pouvoir Félix Tshisekedi de pouvoir Bill Clinton est reporter plainte basali banje na bango pour que basala nini Joseph Kabila toke na transition parce que toke na élection toke na transition aussi ko aussi mandenge nini moment Kabila ko za en place wana guerre na Est aussi la tende ko nanga Félix Tshisekedi a koki ko trahir peuple congolais a trahir nde ba oyo bazalaki na idée ya mabe. Voilà, parmi les 7 candidats au Bakindaki na Genève tout le monde 2 candidats Félix Tshisekedi et puis Vital Kamerhe on va retirer la signature na bango mais l'autre qui non ba sangani lisusu ba la plateforme mo ba kinde na maponome bino base bino ne mutu bo decidaka to etu na bino siko lelo Vital Kamerhe na Félix soki ba yokani et ba boki que non ba bimisi Vital Kamerhe ndé candidat parmi ba on balé bokondima yango to bondima yango. Merci ndeko na ngai oyebi likambo ya biso na président Kamerhe
moyen to confirmer ngo na ino na ba etando ikete parce que na nito to solo baboye masolo ngo ezana en cours masolo loko eza en cours moyen ya ko pesa bato réponse exacte ko zalate parce que masolo comme no na sukate kasi eloko to senga ndeko Vital Kamerhe pe bandeko ayelise to zala mo divergence mukena bango biso pona to benga na Joseph Kabila to bito ko benga na Joseph Kabila kaka na nzela ya Artenas parce que l'air to bena ko bisa Moïse Katumbi ke to ko benga na Joseph Kabila bango baboya batuna ki biso to bito ke na transition sans Joseph Kabila batuna ki biso bazali baleka ki na batop Congo kolobake to ko benga na nzela na moyen nini maintenant lelo bango nge bazongi na voix ya kala mais ndenge siko ya mabe ndenge moko pe ndeko Vital Kamerhe to sepe to sangana ye mais soka kozala na même morale o bakilo bazo ba même morale na biso ya que avec ou sans machine to ko kenela élection wena to ko sangana na ye problème ko zala te to ko solola mais soki ndeko akoboya machine bon biso to ko mona moyen maintenant admettons que il pas ndimi que nous une élection avec ou sans machine siko so ezali que non bobi si yende candidat unique na katsa ba mi balé wana bino base bokondima IDPS ezali on a toujours mutu to ko solola nae pe to ka boutique nae na ndenge ya malamu voilà tout ça comme matin musozo mpanzi papa mbote mbote nini papa comme on ntaka comme on ngai na bien ngami na kombo ya Boniface Beya pas Boniface Beya aux combattants bino nego salaki que Félix Tshisekedi a retiré signature nae na Genève par rapport à choix ou apporté qui sur Martin Fayulu et mais toujours non sima Félix Tshisekedi a boyaki machine à voter car ayemo wana ayo ndima machine à voter pour ani il est pas viva viva il est pas viva viva zanga mongo ah zandeli kambo ya ba notre président tant ozo ko signer biloko wana azaki obela mutute akendaki na bénédiction ya ba kaka base nde mutu alobi ke tomona wezalu louche yo longosi signature tosenga simate wana boni wende ko pakole botutu ah ezende makambo ya ba ici ezende pyramide là ezende base je diriger cela veut dire que aujourd'hui avant de répondre à la question pour l'élection que le président Fati c'est le véritable le bon président oya bongi na kati mboka Congo kwa nini aza koyoka makambo population ezokolo koloba pour ce que je kondi on me le que population n'est yoke les base n'est pas koyoka la population tous aller le kolabatu oyo bazo bimisala bango moto o un certain nakala shadar ba pesi ba mpe bandimi mais awa bisonde à partir du congrès tolobique avec notre PD bénédiction ce qui est à Kimeki a signé qui c'est par rapport à makambo salami to kota muzindote makambo les makambo be et belé le dessous boye bango mais et bandi ko bima muke minyo so boyebi mais awa ezende makambo base to tindaki to boyi siko azongi azaka katandako et maintenant selon vérification de ça les machines à voter c'est bien ndeko biso to sandeni to zali IDPS azali au milieu du village baba ndimi machine baba boy machine IDPS abi machine yaka o boy machine yango tozo balanga sobike avec Osama et un langage stratégique so baza bayele bo kendo limbolango. Voilà, merci. Parmi 7 candidats au Bakinek Genève, 2 candidats, Vital Kamerhe et puis Félix. Voilà. Retiré qui signature na bango. Et puis bango wana tout pour toutes les informations vous précise que Basangani Vital Kamerhe na Félix Tshisekedi makamwa zandeni. Ndeko. Biso tobi que Félix zonga là-bas. Yaka ofanda biso salo kapa. Félix a quelque sollicité Kamerhe te. Kamerhe yemoko nde muto andemi. Alobi que Félix na kotika yo te. O biso tobi azara toujours aigle. Vous comprenez? La même rien pour la biso. Biso totalement ndeko azo compatir na biso. Toye to ko sa so accord te. Ah ndeko to salinge plateforme na ye. Vous comprenez? Bolandi ndeko jeune makelele o aza porte parole ya nani. Alobi que biso ne bato solliciter Félix. Alors cette fois-ci, il n'y aura pas accord, mais il y a ce que nous appelons en bon, en politique, nous allons fédérer.
Mais lorsque nous fédérons, nous avons des colobis, il dépasse à Zaramukila, il dépasse à toujours Moutou. Vous comprenez? Biso tozande liboso. Le quoi il y a sima, on va fédérer. To tamboli boy, to comme pas la bango, to bike mutoto mama. Ouais peke c'est sema. Yemoko lobi. En tout cas, batoto pakaru ouyu. Vous comprenez? Ah, poye azarande caméléon. Vous comprenez? Au lieu que toi biso yo kende boy, toi tambolane, to comme yo molo. C'est ça ce qu'on appelle fédérer. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez balé UNC, UDPS, ils ont ma base. Une base côté base. Ce que cette base n'a pas de batinde, Kende kuna bosakana Félix pour yo nous la candidat. Ndeko, ils ont comme malaté, vous êtes sur les réseaux sociaux. Bon, on a bien besoin que base ya INC, ndé tindif banane président la bango aya corriger des bases la bi. Est-ce que vous comprenez? Ndé zali boye, la minute il dépasse c'est un parti populaire. Est-ce que vous comprenez? La plateforme ça comme nango boye bien comme nango zandika cash. Et nous qu'on va que tous payer visa cash. Il y a quoi il faut ça à somba. Le roi somba cash to bien yango quand du changement. Yango zuma na balé na nyoso ba comme ya. Ba de bombolé yango zuma que kingo commence habiter il faut na bandana ko raisonner. Vous comprenez que déjà Franck Diom ko na prison à Longoli secrétaire naie poison ça secrétaire Moussou pour nous puisque on qui n'est pas là ndakala fayulu donc ils ont plein de plateformes où ils ont appris à boni balete donc azobeng batunyo so baye papa il ça za balé naie il de pesa za balé naie alors batunyo so baza balé na kati ya balé na bango papa na zo biso ke mbutu eko ekoti déjà basi baye plus de 12 partis bandimi pour que ba adhérer na plateforme ya quand du changement ils doivent payer cash. Babi, l'année m'a bien na 4 BTV3 pour se retrouver. Président Pierre Elvis, Nebi Kezolanda Biso, tout ça, à la Lemba, tout mes capés, au Bétarama, son combattant parce que Mikolo, comme il y a les Gambia base, il y a un peu de Kitty base, toutes les informations. Les boutiques Holanda, plateforme et Sika, où Babouro, Nabiso Basangani, cash. Balobi, ou aligné changement, Bouya, à la Kata cash, et papa Nabiso Zapembe, Awa, papa Nabiso Zapembe, Awa, tout ça. Malgré la seule plateforme, le roi a pesé Nabiso. Tu réitérer sous confiance. Mais la minute, base nan ndimi makamwa kashi wana vous comprenez ayanan to chango entre para wa bolo bien aussi mais biso to Hollande ya sali atuni biso vous comprenez to bizonga nanda makamwa singa ezate tanga ko to so sko na nganda tant to yoka pesi biso limboli biso to monike za solo ne dobo avec notre bénédiction comme ça mutunyo so abanda ya ka cash makamwa nyongo mais to yoka ki pe que Fachi alobaki Botuna Martin Fayoulou. Makamni a ebisa kingai avant 1h il y a élection wana basa ki wana. Tu ebite bino base. Bien beaucoup yeba. Bozama moi information qui était par rapport à iloko wana. Papa awa izab débat. So besoin information pour kozwango. Martin Fayoulou à la pinda nai. Alors bien que devant Dieu, devant l'histoire et devant les hommes. Na ebi malamu eke maloba oyo ngana yo to sololaka. Na tosaka yango te. Lorsqu'il y a le non-respect de parole, il y a quoi? Il y a trahison. Vous comprenez? Donc le premier que bayokana na bakamuke, yaso na saliboy. Yo zongise ngai. Mais yo so boy bitbe na tableau babimisi, on me dit que Félix a salé la kango. Il a salé yango te. Mais je connais ko. Félix a salé yango te. Félix nda comme ce à trahir. Mais batozomo na trahison faillo te. Félix Balbinini a un diplôme, a tangaté, a 100. Mais bango baza 5. Ah bango baza mibale. Boni bango baza 5. Bako gagner, bako continuer. Mais toi ici la loi internationale. Lorsqu'il y a des accords, lorsqu'il y a dislocation, on ne peut plus encore parler d'un candidat commun. Vous comprenez? Il y a division. Il n'y a plus de candidat commun. Là, je vous prends un coup de main. Selon Herman Cohen, selon hier. Herman Moussoussoyo, ministre d'État belge. Alors bien, il n'y a pas de candidat commun. Puisqu'il y a division, Bazaki 7, de Babimi. Mais comment vous continuez toujours à soutenir? Mais maintenant une chose, mon frère. Et ça clair. Comment ça veut dire que Moutouazanga Mayele? Nayini bato Mayele bazonga comme Moutou Mayele azonga. Akozonga nene akono bebi sa Mayele na bangote. Biso tondimi Moutou Mayele on a zalate. Mais une chose est savoir. Tala, Banda,
ministre Mende origine na wapi UDPS Oba Menako origine na wapi UDPS Shadari origine na wapi UDPS Ebe Bazaiba origine na wapi UDPS mais lelo UDPS a comme mabe ba comme mayele ba ye pa na biso bazoba to tangisi bango to pesi bango mayele ba bimi bana ba ko mesiko mayele ko biso en tout cas mais Fayulu oyebi bien que Fayulu a reçu 40 000 40 000 ah tout a reçu ça a défaki oh yo vous savez yo le bique 40 millions 40 000 dollars a reçu ça na lobi pas nini puis abaki na nez ali bongo en 2011 Félix Pinali le fait héros national alors donc mutu moko saisé il y a le papa il faut que nous tourne bas mais le boni ko nyongi alors nous sur le soit disant que nana tinda ki bato wana bakende na kindu est-ce bato na ki ba base aux hommes te que comme base comment ils ont plein ba comprendre qu'il faut baser na base ndeko so bango baser na base et ça koko nyanga za na base abimisela biso base na ye ata 10 personnes mais nenyo yeboyi bon ma base ezali ya biso base za tina 22 heures. Voilà, président Gilles Makofu finalement ozolanda yo combattant pe mpanzi wana président Gilles Makofu toujours continuer kaka na baimbo kabaza papa poussa boye et vous critiquez qui liboso Joseph Kabila admisi de fait moro boye oyo bosatanda kiti azaki trop minime azaki trop muke bien yeki tundakala lelo oyo azu en plaire parce que ba façonner na ndenge na bango pourquoi pas pe bino Martin Fayulu azape ndaka ande bolo bana pourquoi pas pe bino bo façonnaki. Oui, merci d'abord pour la parole. Nalina rectifier lokomoko est très important. Azu en clarité. Candidat aux majorités et bimisi sauf que parce qu'on utilise bien y a l'état. Il faut qu'on y ait bayango malam. Basali pendant 18 ans tozo kende batikali ko salata et lokomo malungate ba échoué ko bandane bandelité na suka. Bon pour na wana je crois qu'il y a l'équipe. Biso candidature commune au Tolobaki. Toyebaki partout que esengela ki Félix inde abima. Pour nini Félix aza na base UDP Césali na République démocratique du Congo mobimba pe partout tina étranger na habité Martin Fayulu ceux qui parti na ye ezali même na mboka na ye o ya vandaka to o ya botami peut-être quand kini awa et puis moi batundam bakei kuna basali ba venture o bino nyonso boyebi o biso nyonso toyebi pona bandelela yango te mais biso de base toyebi déjà kelingai kozala Félix tomoni ke basali ba venture moko yango to telemeli yango to boy to sengi candidat na biso Félix Wazali candidat à président na élection ozoya a se retirer. Mais est-ce que boyebi pe ke bo diminuer parce que batu belé balongwe pe na UDPS batu belé pe baba c'est pelaki na décision à Félix té obi moi patati patata na français olobi ngai na boy machine to boy machine à voter oui nous acceptons nettoyage du fichier électoral nous acceptons transition de 2 ans sans Kabila et au sama na moyen nini yoza na armée au benga Kabila ça c'est de 1 biso bato voka ki liboso point wana ye bazai batuna biso mutuna nini et au sala na moyen nini ba biso pe to tuni bango et au sama na moyen nini ça c'est de 2 troisièmement indirectement elingo lobanini indirectement lingo lobanini Mbemba yaka Moïse yaka Martin Fayulu yaka Félix yaka to ça gouvernement ya union nationale to bakse la Kabila 2 ans yebi sanga gouvernement ba yibaki tibala ba débaucha ki ye tibala muyibi wana le lozo sale et botimbuma nini yo peuple bénéficier nini parce que le peuple congolais continue à souffrir yebaka biso IDPS ndeto biki simboka boko comprena kango pe batu ba comprena kango to sauver de mboka so zo bate continue mati so bozo babo boane erreur. Oh merci beaucoup nanu pona mutuna wana mais eloko ngana webisa yo il faut ba na yoki makele lebele batu bazoloba ono ndenge nini Félix tango akendaki kuna pona nini ayebisa ki base te est-ce que atuna ki base tout ça au point nini aza incapable c'est que le soit comme président akobanda kobanga peuple par rapport à batu mususu bazo sala mais il faut quand même bande ko na ba comprendre
Félix alakisi déjà pas ya malamu. Vous comprenez? Et logo wana, il faut tout applaudir, tout betele maboko. Parce qu'un bon président, il faut abandonner le peuple. Lelo et logo Félix a sali biso to betele maboko makas. Parce que Félix a bandi ko biso nanu lelo. Lelo Félix soit comme président de la République. A sali logo ya ma, a eu décision à mabé. Peuple congolais a trouvé qu'il y a intérêt dans les akunate. Peuple soit a marché. Est-ce que Félix a koyoka la bisoté? A koyoka parce qu'à la kisi déjà pas ya malamu. Vous comprenez? Et là, il y a mis balé on a nazo ibisa bandeko wana. Nazo pesa exemple moko pour comprendre la grandeur de Félix. So zalaki na meeting ya triomphal, la triomphal. Merci. Na meeting wana, webi pourquoi ba pesa ki Félix parole na suka. Ba yeba ki bien que ceux qui ba pesa ka Félix parole bien avant. Alinga alobi asilisi boye biso batu ba panzani. On comprend? Et là, la qui sa grandeur et à Félix et à moi. Même les lots, ils plus populaire. Toujours calme. Mais pour un temps où on a un meeting, vous pouvez ça qui est Moutouasuka. Mais tout le monde a une popularité. Non, peut-être que se tromper. Biso Tokenda Koyamba, Jean-Pierre Bemba, Aza Congolais, a bêti 10 ans dans ce pays. Atabino Boza Motema Mabe Andengenin, Aza Congolais de Konabiso, a pirigé 10 ans d'emprisonnement. Azongi, il faut tout yambaye. Tout yambier, le rôle Zongi Namboga Nayo, soyez la bienvenue. Mais le Nazo Bisayo, Poye Bake, Bemba Za impopulaire, Bemba Zonga, les sous Namboka Oyi. Yomoko, Nabi, que Yomoko, peut-être, bah, Congolais vraiment, niveau de maturité, Koli. Le Logo na Web Sabatouana. Le Bazolo, Félix a trahi, Félix a sali non, Bazol ko sa peuple, Bayo sa peuple clair, que Bisoto Lingi, élection T. Parce que sur l'année Martin Fayou, la zone Bani, la zone Baron, non, Babimi Singa candidat, n'a pas battre Ramazan Sadar. On va battre, oh non, n'a pas boy machine à voter, n'a pas fichier électoral. Nous tous à la claire. Dans le moment où l'élo, dans peu de jours à la campagne électorale, les Obanda. Par quelle magie, oh Martin Fayou a lingi changement, a lingi peuple congolais, balongo la machine à voter. Va nettoyer fichier électoral, on comprend. Et qu'on soit tant nini. Alors Biso Félix a yebisi bango boya to zalaini to gagner mutu oyo. Balingité. Yo yebisanga parmi bango wana na parti ya nani o moni ba former ba témoin. Mais élection ni ba okina élection ndengeni. Hein? Il faut pas former ba témoin ba kozala na bureau de vote. Martin Fayulu yemoko. On comprend. Martin Fayulu ba combattant de batchaka ye poa mutu wana azata na population tesimana aya kaka ko demela ko courir derrière UDPS ya ondo moni lelo amati asali minerote Martin Fayulu ba mati sira obi ba boye élection bazo ko sa peuple tito comme le 23 décembre peuple a ko comprendre batuana parce que ce sont des voleurs ba yibi fort peuple congolais azalaki na aveugle mais cette fois-ci nazo yebi sa onde konanga peuple a commis que comprendre tous en a pour ça changement bateau na batika ko se distraire peuple c'est à comprendre ndeko katumbi toyebi makamnyo so katumbi azo sala ndeko bemba toyebi makamnyo so zo sala oboyi changement olingi peuple Congo olakisi noir sur blanc que olingi peuple congolais te olukaka kaka intérêt na yo moko nani Adolphe Muzito alukaka kaka intérêt na ye moko alingaka peuple te neti exemple ya oyo nani Matungulu aye awa dernièrement uto landa Bruno Chibala apesa ye poste kuna ministère kuna tango arate kuna malamo bazongi ote na komi opposant ya Kabila lisusu est-ce que omoni ke mutu wana vraiment aza crédible devant peuple congolais? Il y a même dans meeting derrière Félix. Ou bien le fait qu'on soit 100 000 qu'on pèse na seni on est comme leader. Le nom de Tozoloba. Pour comprendre que Batouana, ils ont été financés par Katumbi. Katumbi ne m'a financé aussi te comprendre carte. Katumbi ne m'a financé Bangonio Sowana à la seule condition que boya machine à voter. Tout est bien. Maintenant minute tu sais déjà bar et kolekate biso kaka élection. Merci beaucoup. Bon, problème na biso eza boye. Makambo bango basololi kuna vendredi dans le 16.
entre Félix na Kamere. On est à solo et tisikoyo. Biso base nan tozui information mon côté. Mais dis-moi que bakuta naki. Ba solo laki. Bon, oh ba solo laki, to koye bakaka ba résultat ce que ya biso président aye. Mais pour na ko commenter ko lobakeno to ko soutenir Kamere wana tozo zela nanu leader na biso aya. Mais vous souhaitez un peu. Oui, toujours souhaité. Pour que le Kamere a peu très fort côté est. Non, profiter. Non, à ce point, le Cambouté que nous avons très fort. Quand même, dans le sondage, Azali na 17%. Heureusement, Aza déjà ma casse. Que Fayoulou, Azali na 8. Yo Moutoza na 8. Ozo bateau Bazali likolo na yo banda ko konza bango. Est-ce que moi na ko konza papa na ye? Eza lokola mwema azolinga bando konza papa na ye. Est-ce que aussi ça peut exemple à David qui mtumkie ba négliger qui mais abundi na Goliath abeti Goliath akoma ki roi. Papa makamba David wana tobo wana makamba Bible eza makambo mususu. O biso tozolo belawa ezali makambo ya politique et pour l'homme na ina baksa. Biso IDPS tozali parti. Toza ba mouvement té. Au moins ba bilo oneti ba MLC wana. Eza ba mouvement. Mais biso tozali parti politique. Ndenge nini te ANC o Afrique du Sud. Bangundi batu ba monaki ke no président na bango akomaki ko kisa bango soni. Baze sala ginini. Et senga ke no yo lokolo komi ko kisa biso soni, ozotika pouvoir ana. Le loza na pouvoir. Alors, bisonde batuto poni fachi. Bisonde toko tombola ye et puis ce tomoni que non comme tombola mabe. Kata biso base ne toko kitisayi. Mais voilà des désobéissances vis-à-vis. Non, c'est pas la désobéissance. Na Afrique du Sud kuna et salami. Mais pourquoi pas go salama? Papa go salama mbote. Non. Papa ça koto ça. Papa a n'a ko s'imposer boyo qui meillé à s'imposer. Bazo ba makambo. Mais ce ne fait pas na statut. Ce ne fait pas dans le règlement intérieur il y a parti. C'est la raison pour laquelle, au moins, que le problème est belé. Non, chez nous, c'est le pyramide renversé. C'est-à-dire, c'est la base qui doit contrôler les sommets. Est-ce que vous comprenez? Et ça, quand il y a statut, il dit qu'on a été base à quoi ça là, pour ça, le point que nous imposer sommet comme on non, biso base, toponi, sommet fandi. Sommet ça ngeza bandeko makambo za boy bomoni ngonde nini to étudier na bango ensemble bango ne bato mayele ba pesibiso mayele mais base zo contrôler kaka dans le biso nous totikala koza na désobéissance na parti oyo vous comprendre yango zo moke mbutu na ignorance bato bazolo ba mona ondire de pesa ondire ne ba sheraka ba famille na bango na ndako te awa ezande ba base avant ngandako tunape ba base ozoyoka base ezande bandeko na bino babiso bango oyo bana ndako toyebi pasi ya bakongolais yango tozoka pasi wana tokendaka kotika yango na IDPS ntango ozomona IDPS azopesa charge na base ozoka décision elingi koloba ke IDPS alingi démocratie ya solo ezala na kati ya mboka bopesa Félix Tshisekedi confiance tokende na élection tovote ye topesa ye maboko aganye Shadari tokanga Kabila tokanga Moïse Katumbi tokanga Babemba parce que baza ba oyo ba travailler na médiocre soki médiocre kangami bango fo ba kangama yango ozomona bazobungisa Félix Tshisekedi babi que so Félix Tshisekedi azu pouvoir état de droit côté Bemba beta masasa na Kisasa esengeli bakanga ye aboma bato na Kisasa na 2006 Moïse Katumbi baza mboko ba oyo batikaki uranium na kati ya mboka oyo Adolphe Muzitu aibi mbongo ya l'État asombi 180 maisons na kati ya ville ya Kisasa bayebi très bien que bango tu basalaki na médiocre mais Félix Tshisekedi asa maboko pembe yango bazobanga kopesa bokonzi bani que so Félix Tshisekedi azu bokonzi bakokangama ndio libanga ya suka matondo mingi na. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Je pense que vous avez suivi tokitaki na lemba awa to solimba combattant makamunyo so obalobi et engagé kaka bango biso to busana biso ezalaka ya kokita sur le terrain ya kosala la vérification et ba rumeur ya ba information auto zwaka parce que to ko diffuser ka bilo bongo te yango to yoka ki Vital Kamere na Félix basangana ki to kitaki
awa pour tous ba réponse sur nyonso boti kolanda boki keno ba créer plateforme na bango bien que base nanu vraiment ba valider te même ba souhaiter pe que ezala bongo ba sangana parce que pour nami et salama numéro zawana za pona bino ba commentaire na bino ba appel na bino so bo CP numéro bo benga biso bo sa biso car ndenge zalaka et puis na bino ba nyonso pe bozana pour ça tout ça, la publicité, il y a la boutique d'habillement, l'activité, numéro Zawana contacter et puis contacter na Facebook, je suis un Punga na Zawana et je ne peux pas boucler cette émission sans pourtant remercier Bato Union sur Brossa Nazara, na moni grande sœur propre na Katia France, Marie-France Manzongani, autrement dit France Louti, qu'on appelle sur Bambo Théâtre, Kevin Punga, petit frère propre, on appelle sur Bambo Théâtre et puis président Jules Makofo depuis l'Allemagne, maman Annette Malidina, na San Zete place au Tigayingai, non zéro l'ongolanga, Glody Makofo, Rebecca Solomon na Kata France, na Pesio Bambo Théâtre, il y a trop, rendez-vous na biso zomi na Miko Ezali Koya et puis na Robo Sanate, caméraman à Salinga Zara, JC Massamba, ba biso wota image ya propre, JC Massamba et puis président na ngai, boss na ngai, papa Pierre Elvis. Balobi bon séjour na kata Kinshasa na peso ba moto pe trop et vous n'avez ces amis na Mikoleza Koya na numéro ya Suka d'ici là portez-vous bien ciao bana poto bana partout bana monde entier balobi sita munene BTV3 tu m'as envoyé zo ko baka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde